Mbote Bandeko Balandi, Nyoso ya e-news de télévision. Je pense que vous allez partout dans le monde brancher en ce net moment pour enfin suivre Plati sur e-news de télévision. Du nouveau sur e-news de télévision, je vous rappelle, ils ont une émission ya Sika ou et na katia e-news de télévision ou tokobanda kolobela mingi masolo ya politique na mozindo mingi koleka na o etangami na renommé les révolutionnaires sur e-news de télévision avec Plati. Nde lelo na yambipe moko ya ba révolutionnaire azali en fait analyste politique aussi na kombo ya Salomon Le Destin Midiba na yinde tokomeka kobeta masolo na o etali ba actualité politique o ezali au top na minutio mais yambona présenter invité nanga na kopesa na nous mbote na ba ndeko nyoso balandi ya e-news de télévision. Merci pour la confiance na fidélité et puis en particulier l'homme simple José Yungu na Mama Rose la patronne notre sponsor numéro 1 sans oublier Mama Karine Louti depuis Australie. Soki tozali ensemble na régie akoki déjà kofongola bilili pour à présenter Amonisa na bilili invité nanga ya mukulu mwalelo. Bonjour monsieur Salomon. Oui, bonjour ndeko journaliste. Et c'est ngebele ya komona bino ngonga oyo pona kolobela makambo oyo etali mboka ya Congo. Comment vous allez? Non, la santé ça va toujours bien, mais kasi mboka yali na kati ya otamba malamu te kasi soki bato babiki na kati ya mboka, soki omoni mokonzi ya mboka na village na biso. Soki mboka eza malamu te yepe aza malamu te parce que ali kamba mabeli feza na kimia po bato baza na kimia. Vous êtes suivi partout dans le monde sur e-news télévision. Un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout en ce moment. Oui, merci beaucoup na makambo oyo etali makambo ya mboka oyo ya Congo ebandi na moi na kozonga mwasi makebandi depuis kala. Na yango ezali faiblesse ya ba congolais te yali faiblesse ya ba kambi ya mboka te mais yalinde kozanga nde ba initiative pona ko silisa makambo oyo yali ya Congo. Lelo oyo Congo yali na ba mipandi ebele ba coin ebele na koloba. Parce que na lelo na ngambo este kimi yalité na mboka mais yali kozanga kimi te mais yalinde kozanga ne ba dirigeant o bali lokola bali na makasi bali na bokasi ete batombola kolo bali na bokasi ete bali na révolution ete mboka etelema parce que bati eloko bengi révolution yali eloko ekote la mentalité onde mo na 1960 ba bumi lumumba kufa kite kasi ba révolutionnaire ne ba koya na sima lelo biso to ali ba révolutionnaire congolais to ali conscient ete mboka na biso ekolo Congo etelema bomoko lelo to moni na mkolo lobby mais c'est Félix akendaki na Rwanda pour te kenda ko négocier ba négocier pas mbati na relations internationales on dit na diplomatie quand on négocie parce qu'on est faible mais on est faible quand on négocie pour préparer pour te lobby wa ko attaquer ko kete seulement ko kenda na maboka te na ko négocier na mon côté guerre o ya bitumba sera na bitumba il faut affrontement entre armée et armée ezati yo keka ka olungo lelo puis kende na kenda ko négocier pour bitumba et kenda ka bongo te bitumba o ya li ko bitumba makofi si la peine na likofi ta moninga ko beto likofi to pe luka likofi ozongi selai na négociation ta ko kenda na négociation pour ko bongisa yo pour bongisa armée na est-ce que motune eto ko mituna biso ba congolais ta ba dirigeant na biso ba kami na biso ka chamboka Congo bakenda na négociation parce que bande depuis na tana ni ya Kasavubu bana ba négociation na mbutu pa yeke abani ba négociation parce que balaki faible ta pepe na taga bila le père peka ndenge moko tilelo makamba kongi keka na kati négociation na yango ba ko tia stratégie en place te pote bitumba wana ekoji kosila donc to wala chaque année to fandi le na donc to la mutu ki négociation journaliste ça il pas na ngaki makambo ile kana ese za ndenge ni kasi soki tolobi totala na domaine ya guerre ya bitumba na odali affrontement bakina capé d'une manière ya ba négociation soki même tolingi tozonga mwa mukina odali bitumba ya Russie na Ukraine a komaki prêt ya kosenga ba accord ya négociation ba traiter na Russie pour ba cesser le feu donc guerre ba memango quelque part aussi d'une manière diplomatique. Bon merci na yango na ko yibisa oboyi pourquoi Ukraine na kosenga ba négociation na Russie ikele ayebi ki ali faible na faiblesse ne wana pote ya longue tumbali sengela préparer ngo pendant batam 2 ans ou 3 ans pote ya kolonga ngo aya ko attaquer ici na yango senga ba négociation parce que Russie ali fort ya ali faible ezali ndenge moko na kati ya mboka ya Congo makambo zo mozo nyingisa na kati ya este kuna ekosila te na kati ya ba négociation kasi négociation ya la pote ebesi ya ngondamu mais ce qui kaboke na kati ya négociation chaque année ozaka président no somo camion so kati ya ekola Congo banda koya ozoka makambo moko za na kati ya koloba magete lelo este attaquer biso lelo ba wande batake biso lelo Uganda attaquer biso na yango Congo yali na ba frontière beto to na frontière na Rwanda to na frontière na Zambie mais makambo kuna ya lakati makambo za entre kala biso na Rwanda na Uganda
Pourquoi? Parce que tu as nos stratégies en place, bakamina biso bazana na idée wana te, bazana révolution te. Biso jeunesse le toi en tant que révolutionnaire, to bi nango te batia stratégie moko pour ici sabitumba wana. Si batia stratégie te tozaka ka 1000 là, tozo répéter kalika moko ata to changer ba président, tineza ko changer président te kasiza ko changer makanisio o mutwa kwa nango. To longola système ya kala o batika ki nango wana. Siko nangam na bino ba révolutionnaire stratégie nino ba koki kopesa ko tia en place pour na kosisa en fait dossier wana ya guerre est. Merci yali mutuna moko malamu pona kokene sika wana na mona kimoko ya bayimboka o yali na kati lisanga ba politicien abimisa ki tribune moko kete il faut ko tonga mir na est ko tonga mir na est on bani na Congo te mir ya liboso batonga ki na monde ya ki mir de Berlin na Afrique pe on a vu ba payer belé o yali na Afrique et tonga pi ba mir wana na ko tonga mir ko mato ko tonga mir wana il faut ko to na gouvernement moko yali gouvernement malamu kwa na gouvernement malamu esengeli to na économie. Mboka, quand on parle de l'État, on voit l'économie. Quand on parle de la souveraineté, on voit l'économie. Donc l'État réside dans l'économie. Quand on n'a pas l'économie, et pour ça on est faible. Donc na yango biso en tant que révolutionnaire, il y a liboso ça qui tout ça la guerre na ba Rwanda. Pour ça la guerre na ba Rwanda c'est na biso qui ba doter armée na biso économie moko ya la malamu et ko permettre armée et ko tindika banani ba nguna o ba ko attaquer. Ozoloba osa la guerre na Rwanda. Rwanda zali soutenir na ba occidentaux ba PC manduki ba PC ba munitions. Yo okosa la guerre na Rwanda na apuni. Merci Ali motuna moko malamu monete dernièrement tozaki na le 27 dans l'imoko ya mouvement citoyen Salomomba. Donc tala bi mouvement citoyen Salomomba to ali na idéologie le mumba tikaki to na kati ko continuer nango to poursuivre nango fi ke bango bali soutenir na kati bali soutenir na ba occidentaux biso mokolo to sala ki marche to bandaki na ke batela pour rejeter na ambassade ya Russie ko senga eti bango bali soutenir na ba occidentaux biso senga coopération militaire na Russie biso to la soutenir na ba Russie pour na ko écraser ba occidentaux o yali quoi semer des zones na kati Afrique semer des zones na kati mboka Congo souvent na est ya mboka Congo kimi ezate bato bali na base nango yali occidentaux. Deuxièmement il faut to benga na MONUSCO na mboka yango nde azali lokola bango so bali lié nango. J'assume mes mots s'il te plaît journaliste. J'assume mes mots. Tobi ke biso geste congolais to d'ailleurs les occasions na profiter dans ces messages na séquence moi na mboka Congo ali ay ba été objectif na biso mouvement spécial le mouvement ba révolutionnaire un to benga na MONUSCO na mboka so to benga ni MONUSCO na mboka ne la kimi ali bosse ko bana place wana parce que bangone bali na kati ya ningisa ba koningisa mboka oyo bazo ke na sima ba occidentaux ya banani ba Rwanda ko pesa bango ba minduko ba combattre biso o me ba epa na biso ba négocier na biso bango bali ko ke na sima ba musu poti makila na biso ba congolais et kufwaka bango ba sepelaka na yango biso to initiative en tant que révolutionnaire na kanda to nango to benga na MONUSCO na mboka to benga na nani ba occidentaux na kati ya mboka Congo to boité. Merci beaucoup pour na ba intervention na yo to yebi biso bonso ke ba occidentaux ce qui misu na bango ezali na est parce que ba minerais kuna. Donc batala kana musika minéré o ezali na est o bango balukaka siko lelo olobi ke il faut bo signer ba accord de traité na Baris bakoyaka basungi bino sans toutefois batala eloko na sima. Bon merci à la contrat gagnant au moni depuis 1985 ti lelo to kokisi déjà 136 ans na 136 ans on a to sala accord to balala na mwasi moko to benga ba occidentaux li bala to sala biso Congo na kati libala wana batu wana ba kolia biso chaque jour ba melaka makila na biso chaque jour ba bénéficier richesse na biso na yango biso ba kolona ngwa biso ko to la ba aveugle mais to la ba aveugle to za pe faible parce que to za ba to makasi kasi na yango kibokasi wana ekobima na mutu moko po akena ososola yango ba koyate na système bongo ya li contrat biso to bénéficier pe bango ba bénéficier ya bango ba koluka wana mais kasi ba to sana bango contrat wana to benga MONUSCO na kati ya mboka ala kati ya mboka to benga pour ani passe pour to za kimia ila sibati bo bénéficier banani ba richesse ele ko akoluka wana yé tant que le maintien de la paix. Bon yé en tant que le métier de la paix azo lukana ni po atia kimia siko kimia ngote comment ate biso de bito ça la coopération na ici parce que ici les loyo ezali lokola chemin moko boeza bato ba ko profiter nango parce que bali juste bali honnête mais ko ça te ba corps na bato bali honnête te ba ko balingi kete ba dembela na kati bato musu ba konza bato musu ba nyata bato musu bango batombama na yango biso tolobi ke vi ke na jeunesse oyo oyo domination wana ba domina kalsu biso te to telema elongo pona koyebisa bango te Congo et alina ba jeune oyo baye na esprit na idéologie oyo Patrice Emery Lumumba pe a son âme oyo atikaki to ali ko continuer ko bana yango pote to tia kimia mbala moko na kati ekolo na biso. Un partenaire ni ba force régionale le président en place azali na kati ya kuluka ko signer ba traité ya ba accord pour que force régionale et à ko appuyer RDC. Donc FARDC na biso allais-je dire un partenaire ni force régionale et ko apporter na FARDC.
Merci. Yali motuna moko malamu. Omoni force wana yali biso en tant que ba révolution to komona ngo yali sous forme de distraction ba kati élection ba kati mboka. Pourquoi ba distraction? Tout le monde ça date de longtemps depuis Nata ya Kabila Leter ba bande ko sala ba négociation wana. Mais négociation wana on part pas dans la kati ya guerre qui kana négociation na ba corps wana parce que na force régionale wana ngo aussi sabitumba. Ya ngo aussi sabitumba. Biso photo za na stratégie na biso auto kwa nango po aussi sabitumba wana. Mais ce qui na yango ngana ko bisa pepe ya distraction ba commerce kati ya pepe kasi to kanga miso to fonga miso bomoko poti côté mela mongona wana ba ko luka kete ba kota na suna ni wana. Mais ali malamu que vient atana pays en économie to ki na négociation pour tout armée na biso et à la propre ya ba patriote pour combattre bomoko tolonga itumba wana Congo tika la biso moko uti koloba eloko moko ya mutu ya makasi ke to bongisa armée na biso donc boko bongisa armée na bino mais boyi ba peke ba infiltrer rwandais baza na kati ya armée boyali malamu moni na kati ya mboka bato wana bakotaki depuis longtemps ya siècle mais toali na ba stratégie ya kobenga na bato wana na kati ya armée na biso toali na eloko mo babenga recensement soki ba leki na nzela ya recensement bakoyeba mutu o ali congolais mutu ali congolais tete na kati ya armée wana pe moko na moko bakobimisango eloko alingi sala na tamuzi yaki akotaki na kati ya mboka vika saki bakor na bato libanda bakoma kiboye esengela ki aleka na recensement vike mboka ya l'économie te pour ça recensement il faut mboka ya l'économie pour le recensement na armée wana il faut mboka ya la doter na pouvoir moko ya légitime pote kosunga banani bato ba kosala musala wana pona kopona nani ali congolais te dona yango avant que biso to procéder na likambo wana ya recensement wana ou bien recensement ou bien ko former armée na biso un an le sengeli mboka ya économie toi na budget o yali palpable budget yali malam to doter armée na biso ba faire des biso baza makoki ya malam baza courage baliaka malam baza na force pour te ba combattre bango na biso to za na minuki ya malam o te ba ko combattre batwana po ba kima parce que batwana bali belete biso lelo mboka Congo soki batwana ba kotake biso un an ya bi honte pa na biso pourquoi na bi honte mboka wana ko la Rwanda wana yalina superficie lokola Congo te yelo kola yo papa wana bana mibale na o alina bana 15 ozomi se comparer na mais ali faiblesse aba dirigeant na biso il faut ba kango kete mboka Kagame ko mi comparer na président Congo te dede Kagame ko fanda kiti ba ko fanda pembeni te na président Congo te bali niveau moko te mais ba fanda ki déjà c'est ba fanda ki sika moko batamu su ba komiye bango te moni batamu bo mutako fanda sika nanya za komiye bate te na bi batamu su ba ko fanda ki wana Kagame akomiye bate ki afani devant papa o azana bani beli il faut respecter to sakai parce que azoli sa bana o bali par exemple 15 mais azoli sa bana mi balé il faut to sakango mais ceux qui ont bango te batam par ignorance il faut bango à partir de l'époque que jeunesse congolais ya ba révolutionnaire ba bisi était ato sakango de dembala sima fa na construire sika moko na président na biso ta niveau moko na été ali ko kama bana mibale o ya biso kama bana be na charge ebela ko lekai azata mkomoko Kagame akoti ko kamba peuple le ko la peuple za Congo te so pe kambia ngo batam sobia suka okoma liboma ou ba koma aveugle. Comment expliquer Paul Kagame na sortie médiatique na yena ba semaine o euti ko leka aloba ki eloko moko très important qui a tabozu armée na été boutier bango na kati ya force régionale je m'en fous de ça aloba ki yango après lobby to comment na le président actuel le Félix Antoine Tshisekedi akeso kokutana mutu wana bon ndeko il faut to yeba kango to ali ba congolais kama mabeli omoni likam oyo ezali depuis longtemps c'est quand le barati Kagame azo agressé biso Rwanda ya ko agressé biso yali premier yali Rwanda te Kagame ta ali koloba liko la mana so liko la nzungu omoni nani nzungu ta izala kawanga tabat balamba kango so chozi ka mwana soso muti otiango liko la nzungu ali jamais nzungu etonda eba kina sene ko na bato musu bazali kuna vina yango na biso na bina na baki yango dia bien avant j'assume memo vu que bango bali soutenir pas ba occidentaux ba sala Kagame pa Kagame avimba Kagame debo ali muke tokoza province kama moka kisasa ekoti na wana massacre wana nyonso te sisi wana nyonso tu mais so aye koloba vike na si alina ba mama na mama ne wala biso senga mama biso beto luka mama na biso malamu wala légitime en complicité na pouvoir politique na biso to wana nango wana pote to senga puissance ya Russie ya compagnie biso to écraser Rwanda. Lelo Félix Antoine Tshisekedi a signé accord na Kagame en fait ba sololi na tina ya koluka cesser le feu na est to lingi to yeba cesser le feu na ekozala na avantage ya ba occidentaux na avantage ya ba congolais to na avantage ya Kagame pour ozolo ba eloko oza ko répéter ngo ke ba occidentaux baza na sima ya Kagame si kota ngo Kagame aza ko décider ko cesser le feu ba occidentaux profit na bango ezani. Bon merci beaucoup ba occidentaux profit na bango ya liki Congo ya la diviser ba balkaniser Congo. Na lobby boy na sima ya cesser le feu parce que le président Félix azalaki na Angola non lobby
en fait akutanaki na Kagame face à face basololaki puis bazoki compromis moko il faut cesser le fait na guerre à est nde motuna na ngeza boye lokola Kagame ndimi cesser le fait na guerre à est siko ba occidentaux oyo baza ko épauler ye tango ye ako cesser le fait avantage na bango ekozala nini. Merci. Yali langage moko yali na bambeli mibale. Kagame omoni ndengo yali wana soko za na ferme na yo. Okolinga tete lelo mutayi biso ke te a partir lelo ko tsa biso ko wana te ko sepela te. Kagame azo utiliser ba langage moko yali mibale à la fois. Est-ce que vous assure que Kagame akotika nani ko tinda batne po ba mineke wana? Et que ça la matam kete ali alinga distraire peuple congolais pe distraire ba oyo bali lokola balinga tomola mitu po ba tika ba ko sa kimia me kimia pe kokota te kimia kokota na ndela kaka bitumba entre armée et armée. Donc aza ko masquer chef de l'état. Aza ko masquer chef de l'état te kasina yango na aza na ta ko masquer chef de l'état parce que na mukambi oyo kwa Congo ali niveau moko na été aza ta na ko masquer chef de l'état congolais te mais ali na ta ko se distraire me distraire ye moko ali na kati ya komiti na kati ya komitumba na kati ya liboke wana ye moko to ko écraser na bango. Bazona tawana bazana kati ko communiste wana na ba occidentaux poti baya basa la complicité na ko ba cesser le fait c'est pas cesser le fait il y a des distractions il faut qu'on nomme une distraction et cesser le fait de distraction mais toi les statistiques ça là on a place pour na écraser bango après cesser le fait ndenge ba megaki kosola na mikolo oyo malekaki lobby kaka na pourquoi bunagana lisusu ezaki ataki manduki masasi peta magi makasi. Bon, omoni nani, omoni makambo wana tina biso za distraction. Batbake pas cesser les faits, cesser les faits kotoyo, ba muso bali na kati ya kokufa. Il y a une distraction. Nena ngwana ce message pas peuple congolais comment éveiller. Pona kolonga ituma oyo to benga na MONUSCO na kati ya mboka. Pona kolonga ituma senga to za la bomoko pote to soutenir nani to senga intervention to senga coopération militaire na ici pote ba ko kazer ba occidentaux bali ko bata na sima MONUSCO na se ya Rwanda. Na buku ni po ba kazer bango. Kasi bamboka o owuti kutanga wana Rwanda na Burundi kasi bango nde bato baza na kati force en fait na kati force régionale pour ba épauler FARDC. Nde biso ezali distraction. Yali distraction basa la pote ba qu'on a ko déstabiliser biso. Mais ba ko déstabiliser biso te tant que peuple ali uni, peuple ali fort. Ta peuple les a commissaire réveillé déjà ta mo elamuki soso les ba ke bato su balamuki ata basande ta domination za souté ta distraction za souté ta o yali taki MONUSCO ke ba santo ba ke ne ba tika mboka libre ba resi ba ko kama mboka na ensemble la coopération militaire pote mboka ba ke ne liboso sinon ba camion surtout za ba distraction ya pamba. Merci beaucoup pour la ba intervention na yo mutuna ya suka po to shiti na émission na biso ozo en fait oza ko répéter phrase o mingi ko bengana oni nde to lingi to ba onyango to yebi kasali bambula ebele a na Congo beaucoup bengana e ndengeni. Merci. Omoni na rapport mapping. Batwara ba expert wana bayaki baliko lo bakete ali faiblesse ya MONUSCO. MONUSCO pourquoi j'ai dit MONUSCO na attaquer MONUSCO. MONUSCO na rôle na bango yali ko maintenir paix. En cas où sika botinyo kete kende sika na tia propriété sika na propriété au kotate yeba kete yo mutu batinda ki oyaki place wana osala ki musala malungati. Donc musala yali musala malungati le musala yaki pour sacrifier peuple congolais. Yali musala yaki azali complicité na bande kone ba belge bali ko ba observateur base massacrer peuple congolais. Na yango na ko benga peuple congolais te ba benga na MONUSCO na kati ya mboka. To ala ini to ko benga MONUSCO na kati ya mboka. To benga ba occidentaux na kati ya mboka. Ba lié na sima MONUSCO. So to benga ni MONUSCO une fois de plus c'est fini bituma la ese ozasute biso moko to la ba propriétaire richesse na biso. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour nos fidèles abonnés qui nous ont suivis de partout. Merci. Na pesi bango botondi ebele pona kolanda émission oyo na sepeli na bango makasi kombo c'est Salomon le Destin Midiba les gens révolutionnaires conscients et pona kobundela mboka na biso mabele na biso kobundela richesse oyo et alaki depuis 1960 etika ipa ba congolais ba cette na biso politique to ali ba descendant ya ba révolutionnaire to ali ba descendant ba nationaliste na pesi bango botondi ebele. Merci beaucoup. Chers fidèles téléspectateurs d'e-News et Télévision, je rappelle, nous sommes arrivés à la fin. C'était moi, Platy, l'intelligent du travail, votre humble présentateur de l'émission Découverte. Mais na image émission Moussousou na renommé le révolutionnaire. Na kati ya émission o ndeto kobanda koyambaka ba révolutionnaire ya catégorie nyoso ko betaka na bango masolo toujours sur les actualités ndenge tomesana. En tout cas, portez-vous bien. Sur les ambalano ya liboso ya kolanda émission ko bosana te ko s'abonner, ko liker et puis ko partager. Tokokutana na numéro oyo ezali koya.